Ah oui, c'est bien moi, votre humble, simple servante de la presse, Bénite Ampoudi, autrement dit BM, la perle, la mignonne de la presse congolaise. Bonsoir, bonjour partout, vos alliés, partout, on a d'habitude dans le monde entier. Babi JK TV News de Makambo. Babi chaîne des Akambo, pour s'abonner massivement à JK News TV. JK TV News, et ça, on a donc toé, la rabino news, donc on l'a partout. Dès que tu es salé, tu l'as partout, tu l'as partout. Et si tu as tate biso JK News a kotaka to la rabino ba news ya bien lelo to na cadre kaka ya matanga ya ndeko na biso Diane Makila to te ko perdre donc pas ces ans à mon thème lelo eza babi lelo eza dernière réunion o izo salama pona ko yeba ya ko bongisa to yeba ndenge nini makambo ngo eleka ndenge nini koleka ndenge eza ndenge nini ndenge to ke déjà que corps bientôt awa izo bima mais réunion ya suka eza lelo donc vous abonnez massivement merci à ma maman chérie maman Jika maman ya bana belé maman na lingara mingi donc ye pena za na kata motema donc bomo na bembo bomo na ingénieur azan ingénieur Mardoché ye pena na binga kaye comprendre ça azouate na binga kaye misapilisa nsima boko trépied donc toza na kati to kota dia na kati na réunion bino mo bomo na oyeleka na kati bozwa ngo pika awa donc boyoka ngo nyonso information nyonso bona ngo posa pona makamba matanga ya ndeko na biso Diana Makila kana JK TV ndi bozwa ngo merci beaucoup to koti na kati to kutana avant qu'il ne vienne Bander, les oignons seront laissés dans la soupe. Bonsoir chers artistes, ainsi que Bandeko Nyonso, Bandeko ya chronique, y quand même pour assister à la réunion à Lelo. Lelo ezali troisième rencontre d'artistes comédiens Nyonso à propos de l'obsèque qui a Ndeko na biso Makila Diana. Oya tikali biso mokolo le 6 septembre 2021 na hôpital ya Saint-Joseph de Limete. Donc na yango ndenge toyebaki lelo tosolaki lundi tobaki toya sola sur mercredi parce que esengelaki na délégation ya artiste bakuta na famille pour une deuxième fois pour na lisolo pe confirmation ya makambo songolo pakala na yango tina tosangani lelo ezali le président Masumu Azawana bandeko bazo chapeauter comité d'organisation de baropesa compte rendu na artiste ndeni masolo elekaki et puis na makambo mususu ya faisabilité pour les autres concernés par obsèque. Yango wana sans plus tarder nous allons débuter avec réunion. Tosengi bandeko ya presse ne tosaki dernièrement tokosala encore à demi. Il y aura page moko tokosola ekozala ouvert. La page donc sera ouverte, mais à un moment donné, ça sera sans caméra parce que pour cela, entre biso, pour bon ça m'a ramamiqué, mais donc un peu dans la famille. Donc, je vous demande déjà en avance, vous allez souper au bagnon et comme un moment noir pour d'abord éteindre la caméra. Merci beaucoup. Nous demandons à négocier de rose la place et puis pour commencer la réunion. Et nous donnons la parole au président. Merci. Bien, Bande Kombote. Ndenge, secrétaire général à Lobby, tu salis déjà 3 réunions dans vos membres de famille. Il y a Souka qui lobby. Compte rendu ezali que tozo kana très bien la famille. Lobby peut kabwana qui très bien. La nouvelle est que finalement na bango moko kuna na ba esprit ezako bimawa et sali que tokuta na kaka ndenge ba idée ezako pesa ma awa pour que enterrement et seulement mercredi. Donc enterrement est ça mercredi prochain. Le 22 septembre. Date définitive pour changer de Yangwana. Yami Balé, Toyokani na famille pour
Dengi Tolobaka, Matang est d'abord la famille, mais le rôle a pu hasard. La famille artistique, il fallait bisoper, te contribuer. Malgré famille, pas de problème, mais tu négocies à qui pour que au Italie cercueil bazako linga kutu mais tant que expliquer bango va comprendre. Donc côté des artistes cercueil na esika esplanade esika toko exposer corps, ça vous coûte à peu près 1000 accessoires, peut-être 1200, 300, 500. Nous devons décorer en Gona, Biloko Nyostu. Alors, Toko Zopé en charge de Konabiso, pasteur de la foi, après Simon Toukanaye, équipe naye, il y a sécurité, tout. Donc, côté Wana, Soussou, Toko résoudre en Wana. Et place des artistes, et Zana, tout na biso. Le soto outil cinquantenaire, il y a la place des artistes. Dans na biso. Alors, le reste, peut-être, mais du moins, biso yangwana de Tokozoa. Le reste, famille, de Akotia. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous donner comme nouvelle. Donc, jusque-là, ça va très bien. Tozelagaka, mercredi prochain. Bato ba cotisation, évidemment. Tant que vous avez mbongo kuna et routa kaka na biso moko bato ba pesi dans ba cotisation te va compléter. Voilà, c'est la plus grande information. Yangwana pas de commentaires mutakende oh non ndenge nini te aussi to yokani ndenge wana famille peut d'accord biso pe proposition to kelingi nango kuna bandimi yango. Donc voilà, maintenant beaucoup de caméras. Il y a une équipe où les autres gèrent finance, les alliés, bande artistes comme les alliés de Gonabiso, Fatou, Kayembe, Namimi Kabongo, Bangonde, artistes comédiens, Nyon, Sobazo Pesa, cotisation à Bango. Mais l'équipe les alliés peuvent superviser, bande Gonabiso Gesho, Nande Gonabiso Omar. Barope bazo baka kude kuna ndenge nini ko ndenge nini mais bato bazo kipe nini yango wana bango pe baro engager ba dépenses. Donc le président ezalaka nango ndenge wana. Donc bobi misanga ite soki ndenge nini soko yaka na réunion te tout ça pose la caméra du banda. Oh Nagansi c'est clair, merci beaucoup. Merci. Ange équipe wana la finance, donc que ce soit le président Gesho, le président Omar, Ange Maïcha, la présidente, la passé, tout ça, ma logistique, donc, la supervision, comme toujours. Comme toujours. Merci beaucoup. Et puis, il y a des gens qui risquent de croire que nous profitons, président, pour remercier les artistes et comédiens. Ils sont déjà contribués. Misusu va contribuer, ils vont bakisa. Bakisi, na bandeko déjà bandimi ko kozwa eloko X songolo en charge. On est à l'organisation à Bissau, on va porter, on va annoncer. Mais là d'abord on se limite là. À la fin nous allons faire le compte rendu général. Naba groupe Nabiso, tout sur l'angle déjà. Donc c'est un merci déjà na bandeko soyo va se manifester. Voilà. Pour un point donné, comme il dit, restitution et Gonzala. On les remercie d'avance. La presse qui accompagne, parce que merci beaucoup. Allez.
beaucoup Katia. C'était vraiment une fille bien. Au salé ma démo boye, au finir l'internet, au le banou, au le banaï. Mon petit carreau pâté Diana a répliqué l'internet. C'est directement qualité à bien. C'est-à-dire en plus quand on a l'iwa et ça là et qui nous donne la vitesse de croisière dans le monde du théâtre. Yo personnellement en tant que moko il y a pas bête ça na théâtre aujourd'hui l'obelani. Moi je dis toujours gloire à Dieu. Je dis toujours gloire à Dieu parce que le ministère cache ensemble. Au moment où nous sommes la Diana ce qui n'a braniment ceux qui na Vodacom peut parler là. Il y a biso et du maraboye parce que tous les liboso en médias. Tous les canaux na théâtre c'est tout le temps battre à biso. Donc tout le monde a rangé liwate partie c'est beaucoup famille. Non, le ministère cache ensemble mais liwa parce que Diana chose qui mbongo Diana ngabika. Diana chose qui va prière Diana ngabika. Mais le musicien to appena bino mais bino ba donner ma be continue. Non, biso ma be avant biso so tel que tu musicien baliwa pe yaki belé mais année au battre record il y a année au battre record c'est ça j'ai dit to battre record ou pas ministre liwa est un ministère caché ensemble donc to ko juger ensemble pourquoi soit qui chaque to ko juger ensemble pourquoi soit qui Pouloulou pourquoi soit qui Guy Mario pourquoi ainsi de suite et l'objet to ko le baka que oui gloire à Dieu. Il y a mon scène qui nous repément. Donc, tout le monde que oui, artiste est beaucoup famille. Donc, tout le monde normal. Si le lot, nous avons quand force à l'Iwazaki. Donc, c'est ça ce que moi je veux faire. Message mon monde na bino théâtre, na ba collègue. Message mon qu'on a monde na biso théâtre, tous à la toujours prudent. Slogan na biso Zagaka. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, na maman Olive Lembe Kabila basa bakunda ebebete. Yango moni artiste to se prendre en charge ya ko banda ko bimisaka ba indifférent na biso ko les ba collègue na biso ceux qui ba konzamboka ba ya ko soutenir et na pas ça d'âge et le biso d'artiste to sali ezala quoi ozobi sa papa no papa na bala papa tu na poche na yo osana combien osana combien oui c'est non papa mariage nanga natali totalité ya mariage nanga et ça nga 1000 francs le papa na poche nanga na 700 francs là papa osana force ya baksa o ezangi wana ndé yango moni biso artiste comédien na 3e réunion to sangana toujours pour nous kangsa mbongo na biso to les collègues na biso donc to les la Diana na Kenya to éviter la base to éviter la polémique to fungoler la moninga de la place ça vraiment apema na Kenya donc c'est ce que moi je peux dire merci beaucoup. Notre sur internet quand tu vois que tu as une réunion il y a des conabiso Diana Makila autoti kabiso vraiment pas si mingi na motema vraiment là malgré douleur wana moi lilo bezanga kate to ana de conabiso olinga ka mingi vraiment c'est pesanga mingi to na yo kaka to na mona kae asala nga vraiment bien moi ba conseil moi ya bien zala mupandi o to zane moi lilo ba pona de conabiso to ti ko perdre. Bonsoir maman. Bonsoir. Ah, vraiment c'est un mingi on a réunion réunion éviter non makambo zo kende ndenge nini pour tous qui n'a pas ça te découvrir to yeba ba réunion salami déjà salami ba réunion zo contenir ka ko salama beaucoup na niveau non lelo vraiment ezala ki pona pourtant to gendara la famille à Diane ba tumsu ba kendara te donc les avez qu'à lancer appel de façon que ba tumsu ba ya pona ko pesa bango ko communication jour exact oyo ebembe ya ndeko na biso Diane Kobima yango to yaki lelo pe ko profiter na ba musu peut-être ba pesi moi contribution tenez toujours pesa ko ba pesa pe mingi tozaki to tikali pe na queue de poisson kaka pona place normalement major bisadi de pesa ki awa to monde awa par rapport à famille à Diane biologique famille à Diane biso na artistique total pe na ba fan na ba ninga na ye donc esika weza muke donc totikali aba kaka nde réunion pesa ki le poto débattre pona lié ya kolela ye yango ba proposer moi 2 ou 3 places awa bato ya commission ba kokende bato ya relation publique ba kokende kotala ba place wana nde etikali communication asuka ba pesa biso pona lié to kolela Diane mais eza vraiment to la mardi to kunda mercredi moi toujours ka ba rimer ezo bima ezaka ke ote ba comédien Diane soko akufili wa Diane eza ba artiste et comédien bango moko bango monde ba bili wa Diane ba msino makambo ezo bima belé
étant que moko na kati ya artiste et comédien les salons nini eza non eloba mitro eloba maloba matro na ba réseaux sociaux to oyo kango liwa nyonso lo maka mutu soki akufi eningisaka partout et bato balinga baye ba akufi pourquoi kolinga koyeba bongo ebimaka bato ebele na banzela ebele mpo na ngai eza nzambe apesi nzambe azwi po ata eza comédien to famille na bango to nani nde alinga asala Diane mabe soki nzambe oyo akela Diane aboyaki Diane alinga akufa te parce que famille na bango bazoloba bato bazotémoigner ke Diane akufi mpo na kozanga mbongo te mbongo ezalaki bato mosusu bakufaka mpo basengi boye ezosenga nano cotisation boye na boye manque ya mbongo ebomaka mpe motu mosusu mais mbongo ezalaki donc eza nzambe apermettraki yango topesika nzambe merci c'est tout babilobela wana comédien tout consort wana ya distraction. Merci beaucoup, merci à Bagnos et à JKTV News. Boyoki, Babilobela, on est en Oka Babilobela. Mais Toyoka qui paye, à part artiste et comédien, je me suis dit qu'ils ont poison. Place à n'a pas tout ça, pinana, baoye baté, confusion, ils ont place à n'a pas, monsieur Baoye poison, monsieur Asana qui boye, monsieur Asana qui boye. Il faut que le Kamutoba qui poison pour confirmer. Il faut que le Kaye pour confirmer. Merci beaucoup, merci. Excelina maman bien malgré pas si malgré parce que quand tout le monde a maman qui était artiste maman bazolela ndeko nazolela na ole banda jour na oka kufa ti lelo na butu soki na ngina la soki 2 jours eleki avant na la il faut na mela kisi moko bana bazosomela na otiamo na mai boye na meli na oka mutu epelanga moto mutu epelanga pe ya moto. Théâtre ezalaka bongo neti biso basali tobandaki théâtre wana soki ata osalaka nzonzi mais soki esalaki obande kotourne mingi epa major te okojoue na Diane te po biso mpe toza bana major malgré tozwaki chance wana ya kokende pe na chaîne oyo jouer ok pe pas producteur oyo jouer ok pas producteur oyo jouer mais biso pe toza bana major elongo na Diane toza bana major Bisadi donc aza moko vraiment yanga pe à part bongo eza pe na temps moko na to voyager na ye nazwa pe temps ya kolala na mbetu moko. Oui, pendant 1 mois et demi, parce que tu fais ça la voyage, je matadi boma tozongi boy. Nazwa vraiment temps ya la nembe tout moko to la ba souvenir nini ya malamu otike non pas. Ba souvenir ya malamu eza nango ebele. Mais na lobaka ke parmi bato bazalaka soki mutu abengi na poto pa na kala ba numéro e bande koyebana te na internet lelo. Soki neti mutu azoluka yo aleki na nzela ya Diane akosala tu akutisa yo na mutu wana azalaki na motema te bato mosusu bazalaka mutu azoluka banda bande kobenga ye azobloke kaka tokutanaka te nakala nimero na ye te me na telefone na ye nimero na yo ezali ye azalaki na makambo wana soki mutu azoluka aleki na nzela ya Diane bokutana na mutu wana basouvenir eza ebele merci beaucoup, vraiment, vous allez brancher, vous abonner vraiment massivement, toza kiwana toza kaka donc tozo kobaka toujours na kopesa bino ba information tozo koba toujours na kopesa bino ba information toza awa bino momo na ke réunion non réunion esili conclusion bazui boyoki ke dans 2 ou 3 jours on pesa sous programme sous ya place oza ke bakolela ndeko na biso Diana Makila donc toza awa bozala brancher bo s'abonner toujours quand na lo ba s'abonner ba bi chaîne ezaka